Capage TV. Capage TV. Député Bayara. Place ba député. Ba député Bayaka. Kasi nga pe lelo peniel les awati. Eza peniel. Plénière. Plénière. Non, ça l'appelle plénière nanga awalelo. Maman Capage, je biki na so mu pepa mboko kale. Ko kanelele ki. Muto loba vérité te ko kanela ko kanela bana wana ba wangila ba kanela ngai. Boy na ah maman, mutu be fois so mu pepe na mboka na ye. Tozana ba sorti ya ba accident et belé na vie. Ouais. Maman Capage. Mutu ya yibi yo. Et ça accident. Oui. Je suis très intelligent. Marcas. Bayibi mbongo na banki eza accident. Si. Aussi misi mutu mbongo a utilisé ngona nenga Faustin eza accident. Makasi. Moi ça boyo eza accident. Oui. Mobile boyo eza accident. Ouais. Kasi balongoli opena ndeko na ngai yaka balongoli opena musala. Félicitations mon frère. Côté ensemble Nabino. C'est très important. Ce qu'on a souffert pe makasi na mboko musala ezati ebageza accident. Kozanga surtout musala nazoganga ngwana parler du peuple papa filmer drapeau maman Capage le kaboye. Eza accident l'équipe accident nyonso. Ndeko tina muta simba lichette. Oui. Maman Capage. Oh sakana parler du peuple. Papa na ngai. Oyebi ke tozu férié. Yani. Papa Simo Kimbangu. Ah ouais le 6. Allez. Marcelo Balingier pas soit férié. Au Kossi. On est comme accident. On est comme accident. On est comme accident. Oh, il y a des pas ton mot qui. Il y a pas à férié. Montunyo sa chogo awa on soit férié dé. Chogo. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Beauté et Rude Beauté. C'est très normal et d'aller Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé en pakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento mutu akoso te babiso otapembe avant batala na leloba nota biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pas comme mafuta olo ozwi serum nango kotie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te en tout cas bosala Rude Beauté ana ba produit malamu pona kosola bino oyo zona pona bakento surtout nazo meta c'est botala arama bomoni déjà bakento ezate ba noir ezate misat na ya kosola likolo na tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience
Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Néo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Pato très bien, terrain ya yango. C'est ça. A bala groupe, elle biso ba terrain na prix ya moins cher, pe na ba façon nyonso. Bino bochaka tembe bokoma kana suka pe bokosi en footema. C'est ça, yango yo. Yango. Soko sombi jeep $100,000. Bakobetelo maboko. Après un mois, 3 mois, que tu sais que tu moins cher. Au 30 000. En délai, tu sombi $1,000. Bah wolo liyo. C'est que ça dit un mois comme 10 000. Terrain fin. Terrain fin. Ozokuwa kamboko pamba ba fête ya kosala ke zanga mutuna makulu. Ozana bana parti par là batatasi bande. Ozana mbongo za kayenga ingo fanda kana hotel. Terrain ni beta trop ça qui na mbongo motika mabele. Courezali, après ce vandi coureza. Aboniko. Courant maï challenger mabele qui fait. So même tu na jeep locataire bolo là. Vous comme na kaka me banda ko yebe ebele. Oza so boko ça mais le so. Ozo pe na prix nini. Mango. Na ba avance ko banda na $1,000 ti likolo to ndima. Vraiment. So yo kingo original. Ko banda na prix nyonso $1,000 oza les étudiants chômeur challenger ko so banda. Quelle opportunité. Ya makasi. Na poto tika maseki ko tonga. Benga ba numéro ba chewana abala group. Botra ndenge principal ça entrée moko kitoko déjà ba trasa. Ah, on est au Kende, tout durant la construction à bas la groupe construction ESA. Nicolas, c'est au combien? Tu sais, ma capote, tu connais le son de ma parler. À bas la, on est là. C'est la magie, pardon, n'a pas de problème. La minère, beaucoup de les Kamunanga idée. Maman Kapage, à lobby minère n'a les Kamunayo. Bakangio. Ah, on a la benga minère. Aya Golokota. Maman Kapage, félicitations. Et puis que Mbala Liboso n'a parlé du peuple. Nayo Kakangoka na Sango. Ah, on a postulé. Yo to postulé. Il y a moins comité de la mobile là. Comité là. Non postulé. Au Katana. Là, il se lance. Nabi ça va Katana té. Ah.
Kasi parler du peuple yango. Toki otala drapeau mboka. À niveau international, un artiste a koko kimate. Omoni ngane na zabwe. Na sa muto fo lelo na telemi bonana passeport de service. Ben oui. Okozwango wapi? Nani akose le document pour ya? C'est ça. Lokola baloba ki makamwa mboka tolela na parler du peuple. Merci maman nengo meminga awa. Nyonso na kolobela awa. Na ye bakate. Ye parler du peuple ngo bakunda nani awa. Mutute. Abakunda mutute. Abalela mambo mboka. Abalela pona makamwa mboka eh? Ah OK. Place ba député ba yaka. Place ba député. Ba député ba yaka eh? Kasi nga pe lelo peniel les awati. Eza peniel. Plénière. Plénière. Non, ça l'appelle plénière nanga awa lelo. Il y a drapeau on des flotter. Mama Kapashi. Tokutanit. Tokutaniko. Ça va batumbote. Ah, totina nous et pas Jérémy qui accident. Nazaki a déjà na tongo na ndeko zelo awa. Yango bomba nini on na sanzamba non. Ah, yona ta pantalon hein. Nga tia nga pantalon mais faut pas bien ça systématique. C'est ba bele bala tango vidi ka ndengwana. Ça eloko na kati ça kitoko te. Ah. Eh Mama Kapashi biki na zo mu pepa mboko kale. Ko kaneleleki. Muto loba vérité te ko kanela ko kanela bana wana ba wengila ba kanela ngai. Eh boyna ah mama mutu be fois zo mu pepe na mboka na ye. Oh, félicitations maman ngo ye obimisa ngai. Mais na zo banga balobi eh maman colonel ana zo kanga makasi eh. Ah. Solo bindi kaka ngio. E boyo salinya okangote. Ese ngamboka ebiteke na bela. Mboka ebiteke na bela mutu. Eh bi pesa na mboka kasi ba ka beba ka mutu. Mama Kapashi. Daddy. Mboto na kopesa. Na pesi ba congolais nyonso partout dans le monde mbote. Amen. D'abord merci na Mama Kapashi, oza mama otikaka ba oya yote. Nzambe tate ya likolo apambola yo. Amen. Moi je suis Goldberg de YouTube, un contre tous, frappe na le frappe na retour. Takimisa ken piano. Muto akimisa ken piano. Apanza baidor. Apanza baidor. Mutalika to à côté parler comme journaliste, comme ko yamba liboke, soki liboke. Akoma l'émission na moko liboke. Etala ma fort liboke. Et loko ya ko sala ya ngwana ese mutalika zubena ko kota na buzoba na biso bana mikie. Hein? À côté na buzoba na biso pas très à l'aise. Tata, y'a pas moi muké. Ah, y'a pas moi na muké hein. Oui, munena pas. Ozo mona tika biso na ba manike ndeto message eh manike azo lela. Aleli a chaki motema ba wangila ba ko publier nzema mwana na ye. Ba publier. Ba publier te na bisaki ba wangila ba za mitema mabe mama. Ba publier te. Ba publier te. Nzembo suika na 22k. Ayeso. Et bimi ka ndeto sala émission ngana beta ba 30k. Wane bimi na ngwe émission wane za nzembo te. Et puis eso yo kanate nzema lili ngana isenga bi eh ya tika. C'est le challenge. Eh ngana kima. To c'est le challenge. To c'est le. Maniki aleli makasi. Na bakena na chaîne Prince Babia. Bakena na Prince Babia. Soki ba hôtel bango soki ba hôtel te bango. Ye achaki motema. Mama Kapashi. Okena sije. Na ningina loba boye. Nazonga yaya. Ye yo mutakala na nkolo. Lidofolo na nkolo. Mutu ebeba kati na. Mutu ebeba kati na nkolo. Voilà. Mama ni mama. Oh. Mama waro. Mama wario. Mama warion te. Oko tia mama warion pona nini? Mama waro. Mama waro. Mama ya bagolwa, mama ya bawario, mama ya Kongo mobimba. Sangisa bango. Yaza mama mo sangisi. Koko te na ba bêtise na nga mwana te. Nga mwana ba ebike naza envoûté. Mama Kapashi. Oh. Lobi na vandi na kati ya ba réflexion na ngai. Na bandi komi tout na nzambe nga lobi nzambe, est-ce que limeki ya bomo ezalaka? Na moni limeki mona te nzamba ebisinga lobi soki limeki kene na boudin. Ba meki so boudin. Vie ezami balete. Vie esaka moko. Rotation. Basusu ba okufa, basusu ba obotama. Na mokili mbongo mapangu mituka komema mokili na mutu te. Si si. Soki omemi mokili na mutu lobi ngota dadi. Ah. Na lingana te ya gabo na ba geste. Surtout que loko memi nga na terrain. Na mona ka posa ba pesa nga place na bande église na nga awa. O sa séminaire. Na sa séminaire. Et bon, à pose à musique ensemble.
na ndenga kuna ozula na mama kapashi so bien ça va passer pas une beauté kana ba geste te kasi po batu balala te po matia mususu za passer mususu te mais batu balali na église ngaka ça po mbongo bima bien te OK ozula na mama kapashi yango monaka vie faut qu'on protéger yango vie faut qu'on batte la yango et quoi il lisusu simba kana liboko na simba na loboko ozolanda Nzambe tata apambola yo. Amen. Apambola Yunishi Banze. Amen. La fleur du jour. Femme intelligente et à côté bama puta super. Ngana zo kamwa Kinshasa. Bazo benga yo patron, bazo benga yo boss, bazo benga parisien mais maman na yo azo ken église na li puta bienté. C'est ça. Ki mamba na Belgique na Aloste. Zula maman na li puta kitoko pa Yunishi Banze. Maman na kene kotikela eti n'importe ndaku. Et ko bossa na te maman Kapashi. Et loko moko na ningina bakisela yo Ria Western Union Monégram mais pas ya Yunishi Banze Mobimba na Belgique na Lost. ADG Ricky Mwamba patiki bisote agence de voyage Eric Travel baso fait voyager c'est biso na ndenge moko ali sekité maman na sepeli makasi mais lelo ni na ko confirmer que yo za pena elenge Kapashula. Oh, et bon, ça la nani. Wa kanu ko telo penza boye. Sans indice. Na mono ka mama ba golwa. Ça va? Sokolinga ka Jésus. Bete maboko point et wow. Na chanda ngo danse. Oh, comme il y a besoin baba yo carotte. Ah maman colonel. Le 24 juin. Le 24 juin. Le 24 juin, Stade des Martyrs. C'est par ton dit ça. Stade des Martyrs. Pas par Aline Zanzaton ça. Ozomona tika. Faire ça na bato belé. Tika bo. Ekotonda. Ekotonda maman. Namoko pena la promotion te. Nan te promotion et salama. Yondo zo mona te po yo so yina na obiso. Jamais. Tu écarta yo peut-être que maman va goloa. Mais promotion penza et yo salama gitoko. Lelo na moni te meza na ngote hein. Te lelo te mezali. Mikolo yo na kotisi mutu moko Gima Kwendo. Gima Kwendo. Te mutu ana za mystique. Akabona na bawangila. Ba embele nzemba basala clip te. Gima Kwendo. Jackpot. Gima Kwendo. Jackpot. Te bango moko suki bakomi ko yapa na ba comprendre que naza utile na société. Gima Kwendo. Jackpot. Tata pambola yo bisika bizwa yo. Ye me ponda kenda. Ye me ponda zali dollar boss ça na baba pour mettre les mi. Ta baba me kokita. Kasi de nani Papi Bunzi. Papa français. Akenda. Modèle a tourné la gueule jour wana na mona ya on suspect. Yo na mibali wana. Tika mibali ba doit vendre kimia. Papi Bunzi papa français. Ayi singa bi modèle so ten comme na kapasha segela kana mona likamsu na ngai. C'est là un jour okutana. Mutatuna go mingi ya bienvenue Kiankibe. Mon grand frère papa na Dubaï. Bienvenue Kiankibe. Ya na so ya Dubaï toninga kitu ya ko fêter kutu mariage ya maman Kapashi. Nini? Anniversaire maman Kapashi. Attention mais le billet bazate. Dubaï ngo pe bakoyi makasi Dubaï baza koya makasi. Ba moni nzanza. Makasi. Qui passe au Kenya. Turquie elamba. Elamba okoli elamba. C'est to kota ko. Ato moni mbongo bazo compter na misu na Turquie lukuta. Okoli elamba. Na mona ngo babibiso atolia kande elamba. Nabi esi bilamba kendo tege elamba ndo kozwa mbongo. Mama
kaleso ya sika yango yo zakana midinda toni de na chanza nazwa oya nga na tumbango sur place na tumba ba kaleso na nga sur place nazwa ya sika na Turki mama bilamba basapatu tika Turki zeloko mususu kasobaki oya control hours kati papa no safu te nakoya kosolola na Daniel Safu mais fona autorisation ba kondien biloko musuko zongo ba blague te mama lupango eza mapanga ba problème makasi ezo sauver biso kaka po ba benga parler du peuple mais soko yena loyenge okene musike ba mapango ko mekate pena kozanga na muto okotela yo na banga biloko to sa to beta shoso to zonga na to temeza ngai muteba mutame minga yawe nalobi dadi nani o akoki kosala accident nani o mai na biso ekomi kuna ndenge nini biso neta opusa jo mystique pardon chaba tu bazwa mai nani o akoki kosala accident nani o akoki kosala kota na opesa biso papa eloko grave ezate na yambati na za pe gole na vita na beta yo cop nyonso nga na zala na vita oteka mai opostila nyonso sala nazweli ope mutu moko asige lelo kutu abaninga na carburant Yves Mutumosi Yves Mutumosi motomoko internet Yves Mutumosi internet Yves Mutumosi technicien te kotuna ba question wana te tika ezo ya te papa ok tokei olembi nani te moi misu 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 lunette ya charisme ko nani pour un respect à batala biso on doit longola oui femme intelligente comme Yoni Shibanze la fleur du jour toujours ok nani akoki ko sala accident nani akoki ko sala accident voilà nani oyo akoko sala accident to pe nani oyo akoko sala accident te tokote ya kolandisa ma circonstance mutu aloba teke abwakelinga libanga na mulili oyo akotia aiseke seni ezuye mama Kapashi naza motei na République ya Congo eza na question moko te oyo kotuna nga o échappé ngai loba ke nga moko na éviter na bilelo na boyi na nga bilobela nakanga munoko bilobela o biso to lobaka toyebi un jour ko succès biso mabe si Lumumba lobaki makambo eza na nzela mesukela ye mabe mama Kapashi lelo na vinga na ebisaka batu ozobanga koloba ozobanga kobundela mboka obundela te oloba te un jour okufa mais awo yo soke na kokufa okotika mboka na on état nini c'est ça trouble moko ekoti na minute oyo na mboka on a kopapolela ngo penza batu bien surtout l'église c'est bien moi futur président de la République du Congo nako mama bonga nako koma futur de te okoma ibanda kabo futur eza nini tout comme nako koma te te futur eza okoma futur eza ke nako koma maintenant nakomi te na cheli tata moko njeli mabaya oui na cheli banda boye banda boye ninga na yoki nani oyo comme nani oyo ngindi ya mwana mwasi wana nani jo mystique yo muto za politique de ye pa chaka libaya boye ngindi boye makasi ya mwana mwasi balobeli yango partout hôtel yango te jo mystique olobaka o protéger na ngai accident eza kaka ya tono ya mutuka te landa te toza na basorti ya baaccident ebele na vie mama Kapashi mutu ya yibi yo eza accident je suis très intelligent bayibi yo mbongo na banki eza accident osimisi mutu mbongo autilize ngo na ndenge Faustin eza accident mwasi aboyi yo eza accident mobali aboyi yo eza accident
Il y a une chance. Asente yo akimi eza accident. Oui. Il y a beaucoup de sortes d'accidents. Oui. Bato bazoka esaka accident fois beta tono. Bateli yo poison eza accident. Oui. Je suis capable de développer accident dans sa manière. Dans plusieurs manières. Voilà. Moi, je suis très intelligent. C'est Dieu qui m'a créé. Il a mis ma tête. Il a mis l'intelligence dans ma tête. Voilà. Naza agité. Maman, ngane naza bona sundola jeep na banimbango. On va sauter belé dadi. Na mutu akeba keba. Makasi. Mama Kapashi. Asundola yona bana. Asundola yona bana. Amen. Mobali mabe. Eza accident. Makasi. Akipaka bana te. Akipaka bana te eza accident. Bosololi. Maman nake Luanda. 2 mois 3 mois nazo bengo zola na bana. Akoma kuna kanga téléphone eza accident. Si. Kasi balongoli opena ndeko na ngai yaka balongoli opena musala. Félicitations mon frère. Côté ensemble nabino. C'est très important. Soko zo souffrir pe makasi na mboko musala ezate bageza accident. Ninge ba ya ba telemi bwelo wa sala ezate za accident. Mboka au Congo ba Congolais belé bazana accident. Yango na lobaki lelo photo teya liboso ya palais du peuple. Pona koyebisa palais du peuple. Ninge nazo sanga ya kolia, ninge nazo sanga ya komela, ninge nazo sanga musala, ninge nazo souffrir eza accident. Oui. Amen. Kuti ba Congolais belé on a parlé du peuple. Bozo luka nini. C'est ça. Et loko memi bango aweza accident. Oui. Batu bazo kanisa za accident ka fa buka na loboko, abuka na lokolo, abuka na lisu. Tozana ba sorti ba accident et belé. Nazalaki nanga ebembe na vimasi azongi selinga sala nanga nyonso lingi nzela na yo na yebaki te na mitiki mbeka ezodala likabo yebano yezwe ozomona sikoyo bato ebele pourquoi na yemi nzembo wana bazokende kozwa consolation ya ba accident na bango na kati ya l'église ebele kolo pesanga voyage na bimambo mboka kolo pesanga musala biso nyonso toza ba accidenté. OK. Ça va hein, au collège français. Tout le monde nous sommes des accidentés. Mais eza na mutu musozo ka salokola. Lobana nzambe merci. Merci Seigneur. Lelo suis poste munene na ministère. Oui. Obimi ministre. Yo sepeli po obimi ministre. Yo na libote no tanto bokozwa chance ya kolia pe komela na kimia. Et bongo ba accidenté basa na quartier na yo. C'est ça. Maman Kapashi. Kozanga surtout musala nazo ganga ngo na parler du peuple papa filmer drapeau Maman Kapashi le kaboye. Eza accident l'équipe accident nyonso. Ndeko tina muta simba lichette. Oui. Ndeko tina mutu na banzela ya mabe. Ndeko tina mutu ayiba po aza accidenté. Bato ebele bazoka sa accident ezaka po butu akufi misu. C'est-à-dire na Congo il y a beaucoup d'accidentés. Ebele. La Tchakonde Agency, meilleure agence pour vos décorations, fêtes de mariage, fêtes d'anniversaire, collation de grades académiques, demande de mariage. En tout cas, je vous recommande celle adresse de décoration. Le meilleur à Kinshasa, c'est la Tchakonde.
monde, la Jaconde Agency. Hâtez-vous de contacter ces numéros, c'est JB, la Jaconde Agency, le meilleur de sa génération. Il y aura des réductions pour le compte de Capage Télévision. C'est l'adresse La Jaconde. La Jaconde JB Agency. Contactez-les, appelez. Welcome. La Jaqueta Women's Blazers, faites des choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Désormais, la Jaqueta lance pour vous son nouvelle usine moderne avec de matériel ultra moderne. Pour vous satisfaire, pour vous rendre toujours chic. Notre marque de blazers La Jaqueta vous renforce la confiance en vous-même. Désormais, marchez avec assurance. Chopez la dernière tendance de votre vêtement durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web. Est basée en Afrique du Sud et elle a la capacité de fabriquer et de traiter toutes vos commandes qui lui seront adressées et vous l'expédiez où que vous soyez. À l'exemple, Lubumbashi, Kinshasa, la Jaqueta Women Blazers, c'est le meilleur des femmes. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Kasi tokomeka pe kolobela accident ya mutuka pona nini mobala bimi na tongo atikali ko swana na madame sous tension ya ko bima nango et ko provoquer accident. Oui.
nazoya nakobimisa biloko moko ane kozala très capital nazolanda et très capital to très capitaine moye très capital parle na ningina lobani mama Kapashi lobani dadi awuti boîte Amélie ya boya ko futa ba chauffeur ye moko koma chauffeur et loko wana surtout ba pasteur baza nango mingi pasteur ali ko futa chauffeur ite ye moko koma chauffeur ama mama lobi nini wana nani wazo futa bino te na yeba ye nani bato bazokombola mpe baza baaccidenté bato mpe bazokombola baza baaccidenté estce bazozwa mbongo bazwa te tala makambo etali ngai te bapekisi ngai wana etali biso te babina loba na ngai yango te c'est ça bomoni ke bato nde baye kolukela nga prison c'est ça eza accident nakute na accident na nzela bato baye kolela papa biso 8 mois impayé baza baaccidenté c'est-à-dire mutu asali 2 mois impayé 4 mois impayé 5 mois impayé 6 mois impayé 10 mois impayé eza accidenté plus intelligente na se amayele bayibie bamwana ozolanda mama Kapashi nde na yango wana yango moni bato ebele azo préféré akima na ye Europe kuna baaccidenté eza mukie mpe bazwaka soin na bango awa oza accidenté oke na hôpital ya nani ozwa soin sociali etengama bato nyonso baza na problème social baza baaccidenté ozolanda na yango wana mama Kapashi nzambe tata apambola yo ozomona bato ebele basala baaccident ndenge nini na kati ya mutuka mobali na vola mwasi na kiti ya liboso baningi bapesa na bizi okolia mbanga na vola ekobena nini accident accident yaka na se ya kwiti accident yaka na makambo ebele accident eza na balolenge ebele mama Kapashi tokosambela oui c'est bien mais congolais nyonso azo vivre na kati ya accident baaccidenté baleki ebele yango nazosenga na batrésor munchi fondation munchi bosunga ngai yango nazosenga na double nationalité bosunga ngai ozomona musala banana banda yango accident na kotaka prison makala eza nini accident na koti prison Belgique accident okangi na nga pe photo eza accident ko photo wana okoki koloba ete tozalaki ntango tozokanga photo ayibinga mbongo eza pe accident nyonso tozotambola nango eza accident nde na yango mama Kapashi moya makasi oyo na passion toza nango na banzambala oyo na bampiyaka na ndenge toye koseka tuve so awa na palais du peuple esika peuple alobaka nzamba lola longola accident oyo wana tokoki kosambela mutu nyonso tozosambela mpona problème na ye mama Kapashi osaka na palais du peuple papa na ngai oyebi ke tozwi ferie ya nini papa Simo Kimbangu ouais les 6 allez Marcelo Balingi pas soit férié. Au Kossi. On est comme accident. Oh, il y a pas de mots qui. Il y a pas à férié. Montunyo sa chogo awa on soit férié. Chogo.
Félicitations à Tata Mokonzi Mboka. Ndenge biso bakimbangiste. Tozui journée. Et ça là est bien. Et ça lui qui toko yango kana so proposer to beta tourna kambate. Et photo kende. Et c'est kamba ngo soki to keto kolia nini. Ah c'est balia kuna. Kasite. Balia raté. Balia ka. Ah. Sikoyo na kamba bakendaka ndenge nini. Bakenda ndenge. Fo boyeba na mokonzi moko asala bino papier. Bokende po kuna. Bazwaka na bakendaka na rendez-vous te. Kuna eza soko koti. Okolala, okolia, okomela po eza kamba. Eza pa na biso. Et alors un site touristique. Tokende ba version c'est là na motiza ba pomme ya bato ba yaka na ba problème. Apachi accident mutu nyonso na Congo azo vena accident. Même accident moko to uti ko vivre ya ba crédit. Oye ezalaki soko sombi crédit ba katio ram pesa accident. Congolais nyonso aza na kati ya accident. Accident eza kaka mutu ke beta tonote. Accident kaka eza ya kufa te mais biso no toza na kati ya accident. Bande kona ngai lelo to yaki kolobela accident bobetela ngande kona bino maboko pona lelo to suki awa na kota na mutuka ya bato mama Olive pesa ngai mama ni mama mama waro mama ni mama Olive Lembe Kabila Initiative Please OLK Mama Bobo tu eza lolenge na yo kosalisa bato eza habitude na yo koyokela bato mawe eza comportement na yo olamu epolaka te mama kado akopesa yo nazomona te tika na peso ata kado ya loyembo oyo yango nde kotikala libela na libela Mama Olive moto aleki yo azate kota kosunga Mama Olive moto aleki yo azate kota kokaba Mama Olive moto aleki yo azate kota bo mama Olive moto aleki yo azate motema malamu Mama Olive moto aleki yo azate mama na biso Mama Olive moto aleki yo azate Kongo mobimba Mama Olive moto aleki yo azate mama ya baka difficile mama ya ba solution mama ya ba religion nyonso pe ya ba congolais mama ni mama mama Olive Lembe Kabila na pesa ye nini mama oyo nani akutana na yo atikala lolenge ayaki mama Olivier mama sociale mama kabita na biso mama ni mame mama Olive Kabila Nzambe mama waro mama ya bana bitike mama ya baebazanga tina ça c'est Colbert de YouTube un contre tous frappe na le frappe na retour lité ya kanda oya kotelemela mama Olive Lembe Kabila na initiative plus na ye façon na kopapolela ye akolapa tata pambola biso mama ni mame mama initiative plus mama posa ya mitema ya bana na bato azosunga mingi kasi na kitunga ne abo mama maka ezokota te mama waro mama ya baveve mama Olive Lembe Kabila tata pambola yo bakongolais tosambelaka mingi mpona mama Olive Lembe Kabila ye nde solution ya bakongolais mama waro mama ni mama mama Olive Lembe Kabila initiative please Nzambe nazongi lisuna mboko yo mama waro azwa swe na ngai ba youtuber ba na TikTok ba page Facebook tembo ya mama yango yo bopanza na yo kasako Capage TV. Capage TV.